prophétique. Sambela quelque part, t'es pas mon tour. On a Sambela rassou c'est pas batouté depuis des années na kenda rassou c'est pas batouté. Et au Sambela kadongo bi ok non bien net na moi. Oui, na kenda rassou c'était parce que trop de bêtises, trop de makambo et autres eza nzambete. Donc ce n'est pas la peine. Na l'église. Église alelo, église à Malonga en France eza. Oh mon gars na ko ke mo na Sambeli pe na sisi na bini. Ezati. Na France ça? Na France, tu as une église à Malonga. Ah, yo peli ce soir. Au Bandiga na Tongo Boy. Non, mais sincèrement, nous n'avons pas des églises. Quelle église une personne va aller prier sincèrement à pas église catholique, na ken na Sambeli na bimi. Église nango ah ya ba Congolais, toi ba Nigérien, toi non Sambeli la monique non, na sentier que na bimi. Exacté. L'homme prudent voit le mal de loin. Ah oui, c'est chaud. Hein? Oui, oui. Église à Malonga, on a encore Sambela. Pour la nipa, tu es belle, tu sens bon, mais mélanga ma fouta, je vais te vendre, nzamboza va démouer belé, fona pa kolo ma fouta. Oh. Eh, moi je veux les églises. Est-ce que ça t'a déjà arrivé? Oui, 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 plusieurs fois. C'est comme ma fouta, on va parler de il faut pas parler encore ma fouta. Oh, nzamba lobby, faut na choma boko, il faut te yaka na bureau nanga, attends, veiller, tozan à veiller, mais yo yaka avant veiller, comme ma kuna 17h, t'es ma mère, ton comme ma kuna sera bêtise, tu es belle, nga zana mos nanga milani kakayo, voilà on sous sur ma mère, romoni, tu as des esprits impurs, il faut te oindre, ngamour na ko wendre nga po yo zanani. Moi je peux pas me wendre. Yeso sala on konini. Ce que ma fout on va parler donc ça dit moi s'il faut que na bolunde ba bolunde. Non, tu restes nu, lui il va te wendre. L'homme prudent voit le mal de loin. D'autant zo ba que église à Malonga au Sambela c'est que passer par Malonga azati. Azati. Passer so ele 10 000 €, so ele mbongo c'est bon. Exact business. Exact business. Mukolo elongwa business batika ba dim, batika ba appel de fonds, batika ba bâtir les hôtels et puis on viendra parler. Batika pe kokosa kosa Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit lokuta. Église à Malonga zawatin? Église à Malonga en France. Église exacté. Et bon, on se trouve en Europe sur l'église chaque dimanche, parce que l'église donc ça dit bagenda ko. Balexa air na bon. L'homme prudent voit le mal de loin. Tu crois que ce sont des vrais? Moi, je te dis une fois, je priais chez moi. Et Seigneur m'a dit au Congo, j'ai vu beaucoup de pasteurs en train de manger du caca. Spirituellement, pas. Je priais, j'ai vu. Dieu m'a dit au Congo, plus de pasteurs sont dans le faux, kota science. Salarabama kelemba bandimi. Kinshasa wana, c'est pas la peine. Dieu va exposer beaucoup de faux pasteurs. Kinshasa ba vraiment ba ibi ba banité, ba vrai bazanan bazazaza na bandaku na mopanzi. À Kinshasa, j'ai pas encore vu, il y a pas un vrai pasteur à Kinshasa. Il y a pas un vrai pasteur ici à Paris, ba ko sabinoté. L'homme prudent voit le mal de loin. Pasteur ce caso lingo avec le verset biblique. Omoni moi, je suis jeune femme à la maison. Momoni Esther à Bible paix. À Komakinae, moi, si ya roi. Tala boué namaka manzambi. Ezana mokrato kweno nekobo osano repentance. Nzamba kangelani mutukandate. Il va commencer à manipuler. Soko omoni mobile osane wana zani mobile à niveau na yote. Moi, je peux te faire du bien. Beaucoup de basteurs rebelles bakouena makambo. Il faut ta chambre siko. Comment bimanayo il va te faire du porno pur. Ça makamba solo. Ngai na mona na sœur moko boye puis ça me revient. Abeka l'histoire na kin un pasteur na kin bien renommé. Mais azo bimana moi na batu comme si azo ça la film porno. C'est pas normal. Donc il va commencer à te faire des coléché bomba babilo komoko boye o isa donc l'animosité dans na bonza dans alongoli ki bonzamba so moi na maman na bango donc en réalité azala ne moi la maman na bango dans un moi na chez bango donc il va commencer il va donc la fille elle m'a dit il m'a couché toute la nuit ma mère franchement ces mecs là c'est un fou. L'homme prudent voit le mal de loin.
Au moins, il a expliqué, mais quand je le vois, un pasteur renommé qui prêche l'évangile, mais il m'a même pris par derrière. Comment tu... Oui, derrière, comment le bon côté? Oh. Trop ma derrière. Pasteur. Et ça, pasteur Mingi. Est-ce que coucher par derrière, oh non, c'est pas précisé, est-ce qu'on peut lécher une femme? Oui, on peut lécher la femme. Tout ce qui est interdit, on va verset biblique pour ce sont des hypocrites. L'homme prudent voit le mal de loin. Vous êtes Michel Mikolo. Dans ta chambre, c'est-à-dire qu'on retrouve tes pasteur. Tu n'as chambre se retrouver. En tout cas, moi, ça ne m'est pas encore arrivé. La belle expérience, on a joué pas ma soeur rébellée. On dit maté, abazonga kabana maman na bango. Tant aussi, ça peut dire bon, je vais t'appeler demain parce que là, je dois aller prêcher. Mais tout ça les kobo. Boke bakami ba pasteur ba tchaka maboko na mutu ba prière en langue wana ba escrocs. Ce sont les escrocs. L'homme prudent voit le mal de loin. Bimarana ba protocole ba mona makambu. Ba chantre ba mona makambu. Mais ba koka kolobate. Parce que un jour, on a un témoignage, je me témoignage comme un témoignage. Parce que on a un et bon, musicien chrétien, musiciens chrétiens, il faut renverser les choses. Les musiciens chrétiens, il faut bien avoir musiciens païens. Païens, bien bongo ba chrétien. C'est la vérité. Parce que Mouto a été papa, on est Mouto a été embêté. Ba musicien païen, ba embêté mukolo te nzambe. Je pense qu'il va s'asseoir parce que ayebi libanda ndengeza, il va s'asseoir à Olanda nzambe. Nzeto ese tengami ozongi sangote. Ma mère a toujours dit c'est quoi chrétien oyo ba médecin chrétien muto yembe na nzambe oyo ki nzambe nyobi nzambe ekunzembo ekotinga meminga la adoration ti ezate ata zo emandemi ça sent l'impudicité kobiste oyo oui ça l'expérience hein yo kazoka album mutu moko boy tiango sikoyo la nango Seigneur, montre-moi qui est cet homme. Au cas, moi. Au moment que on a sur les cobos. Baninga tango kokie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie. Moi je suis au parole nazalaka moninga na yo te ngai se beni kopopo lipo kulutu ya baleki nazalaka moninga na yo te mpe na kotikala kozala moninga na yo te papi gene tolobe la vie. Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te papi gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaza totikala kozala baninga papi gene tolobe la vie. En gros Jenny papi gene nazalaka moninga na yo te papi gene nazalaka moninga na yo te papi gene. C'est impérateur de Jaffa Kofere de Finchman. Papi gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo nazalaka moninga na yo te est-ce que naza moninga na yo te papi gene tolobe la vie. Azalaka moninga na yo te je suis pas ton ami. Papi gene tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi gene tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te 4 fois peintre Washington le grand pays. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te papi gene. Moi je suis pas ton ami hein. Voilà moninga no te
bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euros ke badi nazalaka moninga na yo ngai mobroso na Napoli nazalaka moninga na yo te papige nazalaka moninga na bango te nazalaka moninga na yo te papige ntolobela vie grand prêtre nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te tolobela vie papigene nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te Sami Mokili confirme tolobela vie papigene nazalaka moninga na yo te mobali ya pembe WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Uniché Banzé, la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour de produits exotiques africains, antillais, latinos et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Uniché Banzé vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente des pagnes de haute qualité à un prix très abordable. Notons que Uniché Banzé met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous. Mbote Nabino partout, beaucoup disposé battant, il y a Kolanda Bisso, boye à travers Tolobé la vie officielle. Voilà, merci Nabino Nyoso. Bino ba oyo bozwaka temps, il y a ko partager. Bino bozwaka temps, il y a ko liker, il y a ko aimer. Bino ba oyo boza ko s'abonner. Bon continuer encore ko s'abonner et belé awa na Tolobé la vie officielle. Nulle part ailleurs. Bisso Tosa Moussala. Merci bongo na grande équipe à Tolobé la vie. Washington, Campé Naminique, merci. Émile Bamba des Zurich. Émile Bamba, Picho Pacho Sota du Congo Norvège, merci aussi Nadidier Jérimbo Mala Canada, merci Naipei Diego Kao. Nazo Yambalelo, la prophétesse Esther Emmanuel. Je crois qu'il y a la première fois que Nayamba est déjà. Et tout cela, mais je crois que ça date un peu. Hein, je crois que ça peut faire 3 ans passés. Alors, on a une vidéo qui circulé moi trop sur les réseaux. On a bien aimé Yambaye, tout solo là. Prophétesse Esther Emmanuel. Bonjour. Bonjour, Papi Gen. Boni. Naza bien, Dieu fait grâce. Ah, ça va. Hein? Naza bien. Mais là, tout le monde a un qui le régime est belé. Hein? Oui, je fais beaucoup de sport. Parce que j'ai tendance à prendre du poids, donc il faut garder la taille. Il faut toyer bakake. Moi, s'il faut garder la taille,
C'est très important. Moi si il faut tailler. Hein? Moi si taille, rose à la mounene les kate parce que mounene bomaka. Mounene koko, tu peux mourir. Ouais. Mounene peut ça car maladie, belé, diabète, voilà. Cholestérol, ils sont très important. Moi ça va santé na en main. Non mais ça ba bilo moko yo nazoyo ko la pe courwana ba to belé bilo belé to liaka donc or ils ont poison. Donc nandega mabete bande bozo pe nandega bien vraiment il faut qu'on discipliner en plein voilà exactement. C'est très important. Boni musala nzambe. Ils ont qui dit bien, on est là. Musala nzambe c'est le comment tout pona, on a choisi depuis toute petite et on aime ça parce que Dieu nzambaza Dieu existe. Musala nzambe vraiment ils ont qui dit très bien. Voilà, napesi mbote pa ya Salem Service. Ya yo yango wana, merci na ba conseil et puis ba soutien na yo na yambi mosa na nzambe to mekana ko sola. To sola no mamu ke pona yo. OK. Oza vrai nzazi. Nzazi ça veut dire vrai momi. Ah, moi si. Oza vrai moi aussi. Ah, merci, c'est gentil. Obala. Non, le basso sauté, ils ont vie privée. Tout cela, au bala, tout bala. Oui, c'est le bango sous sauté. Ah bon? Ah, il faut te garder en privé. Comment il y a sous le bango? Parce que non, il y a ça publicité. Non, mais les balles, c'est on est ingaï na beta to na bina bala. Non, le basso sauté. Au bout on a regardé au monde. Mon papa Zali. Voilà. Le bangoté. Il faut regarder on na l'église qu'on a ça ma vie privée comme anonymat. Pour niveau baboto la kayo. Baboto la papa. Eza bongoté na l'église sous-souté bato nanga obala osokinde ka obala na loba na bala te WhatsApp nanga ko sonner TikTok nanga ko tonda kaka bato ba okoma kaka donc na bala te on ko nanga na ndako nanga ce qui se passe à la maison ça reste na loba pétin. Mais papa pas se peleer mo tenga na bi ngana bala mo tenga non na ndako. S'il n'est pas content c'est son problème en tout cas na loba te. Là c'est son problème. C'est fini ces histoires là au bala té donc liba les a na sena lo liba les a té donc to le bela yo vivre là to vivre na c'est en tout cas non na sala mariage ya voile té on na sala on boyer pour le moment je n'ai rien à dire. Exactement. OK. To tiko côté on côté na botikanga parce que na yo ki batu na ngango trop. C'est mon président moi kanda. Boso bala fo ba ko bala te biso kanda. Na bonanga. Bonaza bien. Na célibataire bien endurci. Kofi vous ça va. Vous bien, pas de problème. Bien. En fait, c'est pas question que c'est ça bon côté ça que elle monte au garde à la vie na biso privé. Privé voilà. C'est important. Alors la prophétesse Esther Emmanuel. Yo sambela wapi? Moi j'ai dans l'église nangamoko ministère prophétique. Yo sambela quelque part t'es pas mon. On a sambela raso c'est pas batuté depuis des années na kenda raso c'est pas batuté. Et au sambela ka donc obi ko non bien net na moi. Oui, na kenda raso c'était parce que trop de bêtises, trop de makambo et autres eza nzambete. Donc ce n'est pas la peine. L'église. Église alelo, église à Malonga en France eza. Oh mon gars na ko ke mon na sambeli pe na sisi na bimi. Ezati. Na France ça? Na France tu as une église à Malonga. Ah, yo peli ce soir. Au bandika na tongo boy. Non mais sincèrement, nous n'avons pas des églises. Quelle église une personne va aller prier sincèrement à pas église catholique na ken na sambeli na bimi. Église nango ya ba congolais, toi ba nigérien, to na sambela monique non, na santé ke na bimi. Ezati. Et comme coopération et comme business. Joe Matope. Ozoyoka. Oui, église à Malonga, on a un pour la nipa, tu es belle, tu sens bon, mais mélanga ma fouta, je vais te vendre, nzamboza ba demo ebele, fona pakolo ma fouta. Oh. Moi je veux bien les églises. Est-ce que ça t'a déjà arrivé? Oui, plusieurs fois. C'est comme fouta, on va parler de faut pas parler encore ma fouta. Oh, nzamba lobby, faut na choma boko, il faut te yara na bureau nanga, attends, veiller, tozan à veiller, mais yo yaka avant veiller, comme kuna 17h, te maman Esther, ton comme kuna soka bêtise, tu es belle, na zana mos nanga milanga kayo, voilà mon source so maman Esther omoni, tu as des esprits impurs, il faut te rendre, ngamour
na ko wendre nga po yo zanani. Moi je peux pas me wendre. Yeso sala on konini. Ce que ma fout ma parole donc ça dit moi s'il faut tirer avec non, tu restes nu, lui il va te wendre. Les serviteurs de Dieu basé belé. Est-ce que vraiment serviteur de Dieu pour nanga vrai serviteur de Dieu au bazar monde entier non ba ebanité to ebi bangote bazar bazana bango ba oh non ba ebani ce sont des faux donc bazar ba faux vrai ba banda qui vrai ba comment ba faux donc ba comment la milimo en fait donc il faut na za église amener il faut ba monanga il faut ba yebanga faut na zo mbongo fait zalanga d'autant zo ba que église à Malonga au semble c'est que passer par Malonga azati passer so ele 10 000 euros so ele mbongo c'est bon exact business exact business mukolo longa business batika ba dim batika ba appel de fonds batika ba bâtir les hôtels et puis on viendra parler batika pe kokosa kosa Dieu m'a dit le kuta. Église à Malonga Zawatin, église à Malonga en France. Église exacte. Et bon, ce que vous avez dit, c'est que l'église chaque dimanche, vous avez l'église, donc ça dit que vous avez Alexa Ernamon, Samela Nandako. La vraie église, qui ne coûte à 5-10 personnes. Samela Nakwan. On a poigné parce que le pasteur a un comité, Saint-Esprit, au Salanani. Quand on a ma papoué mati, a commis bongaye mati, a des bouzeaux bépé mati. Tant que le cabal juif, au cabal Congo, est-ce que le pasteur congolais peut passer ici? Eh bien, ils vivent que de ça. Ils vivent que de ça. À Kinshasa, tu crois qu'il y a un pasteur, Tony de l'église, tu crois que ce sont des vrais? Moi, je te dis une fois, je priais chez moi. Et Seigneur m'a dit au Congo, j'ai vu beaucoup de pasteurs en train de manger du caca. Spirituellement, je priais, j'ai vu. Dieu m'a dit au Congo, plus de pasteurs sont dans le faux, kota science. Kinshasa wana, c'est pas la peine. Dieu va exposer beaucoup de faux pasteurs. Kinshasa vraiment banité, vrai bazanan bazazaza na bandaku na mopanzi. À Kinshasa, j'ai pas encore vu, il y a pas un vrai pasteur à Kinshasa. Il y a pas un vrai pasteur ici à Paris, ko sabinoté. Bazate soka zana kisita zana kindumba soka kindumba tazana matu vu tout mon voiture na car na basi na ye donc atazana moi si yeba ki na sima makango bazebele pasteur ni ngwa malonga au vraiment que abandi pas adoration ba comme ko témoigner prière côté bandi adoration à pamba moto comme témoigner na biki est-ce que ba bika so na Congo maladi moko ye mutabiki ezate. Dieu on le voit par les actes. Dieu quand il est quelque part on doit le sentir. Le pasteur a simbika micro a dit alléluia, j'ai béni, soyez bénis. Tu vas sentir que alléluia, on sentir que la voix de cette personne, nous sentons la présence de Dieu. Ezate. C'est qu'on a une expérience na yo. Une expérience na yo loko la moisi. Tango ba pasteur wana tout bien le pasteur le pasteur en temps bakendaka ko draguer basi kuna siku ba laksa pena que no ba yakuza ezande ni mekana ko fonga biso pasteur ce caso lingo avec le verset biblique omoni moi je suis jeune femme à la maison momoni Esther à Bible pe akomaki na moi si ya roi tala boue na makamanzambi ezana ngokato kweno nekobo osano repentance nzamba kangela ni mutukanda te il va commencer à manipuler soko omoni mobali ozane wana zanu mobali à niveau na yote moi je peux te faire du bien. Beaucoup de bastien rebelle bakoya na makambo. Il faut ta chambre siko. Comme bimana yo, il va te faire du porno pur. Ça makamba solo. Ngai na mona na sœur moko boye puis ça me revient. Abeka l'histoire na kin un pasteur na kin bien renommé. Mais azo bimana moi na batu comme si azo ça la film porno. C'est pas normal. Donc il va commencer à te faire des
koléché bomba babiloko moko boye o eza donc l'animosité dans bonza dans alongoli ki bonzamba so mwana maman na bango donc en réalité azala ne mwana maman na bango dans on mwana chez bango donc il va commencer donc la fille elle m'a dit il m'a couché toute la nuit ma mère ça franchement ce mec là c'est un fou. Omoni a expliqué, mais quand je le vois, un pasteur renommé qui prêche l'évangile, mais il m'a même pris par derrière. Comment tu... Oui, derrière, comment le bon côté? Oh. Trop ma derrière. Pasteur. Et ça, pasteur Mingi. Est-ce que coucher par derrière, oh non, c'est pas précisé, est-ce qu'on peut lécher une femme? Oui, on peut lécher la femme. Tout ce qui est interdit, on va verset biblique pour ce sont des hypocrites. C'est va souffrir. C'est belé, maman pasteur, maman pasteur, on négligeait maman pasteur. Avec maman pasteur, il ne peut pas se permettre parce que maman pasteur a mis qui a commis mon néné, a voté jaban et belé, faut avoir petit moi qui toque chéri, oh, comment ça va vivre naé. Sikoyo, nakata chambre, par exemple, toi qui n'est bon parce que tu es là. Oui. Aux émissions Mikolo. Nakata chambre, Sikoyo. C'est-à-dire qu'on retrouve tes pasteur. Tu n'as chambre de se retrouver. En tout cas, moi, ça ne m'est pas encore arrivé. La belle expérience, on ne jouait pas ma soeur rebellée. On dit, maman na bango. Tant aussi, ça peut dire, bon, je vais t'appeler demain, parce que là, je dois aller prêcher. Mais tout ça, les kobos. Boke bakami ba pasteur ba tchaka maboko na mutu oh ba kombo ba prière en langue wana ba escrocs. Ce sont les escrocs. Babi marana ba protocole ba mona makambu ba chantre ba mona makambu mais ba koka kolobate parce que mutoko langa un jour no la mukaka na ton senga na ça témoignage je me kana témoignage comme na ko poata yo parce que na ko kate ko bomba c'est tout mo sa kana nzambe. Et bon, musiciens chrétiens, musiciens chrétiens, il faut renverser les choses. Les musiciens chrétiens, il faut bien avoir musiciens païens. Païens, bien bongo ba chrétien. C'est la vérité. Parce que Mouto a été papa, on est Mouto a été embêté. Ba musicien païen, ba été embêté, mukolo te nzambe. Je pense qu'il va s'asseoir parce que ayebi libanda ndengeza, il va s'asseoir à Olanda nzambe. Nzeto ese tengami ozongi sangote. Ma mère a toujours dit ce que ba chrétien oyo ba médecin chrétien muto yembela nzambe oyo ki nzambe nyobi nzambo ekunzembo ekotinge meminga l'adoration ti ezate ata zo emandemi ça sent l'impudicité kobeste oyo oui ça l'expérience hein yo kazoka album mutu moko boy tiango sikoyo lala nango Seigneur, montre-moi qui est cet homme au cas moi. Au moment que on a solé kobo. Nga siko na zala bonne équipe na intercession. So te bien longola impudique longola kobiste longola. Ça t'est arrivé aussi que dans l'église moko boye un pasteur wana omo komi ko yelo avance. Et komelanga te komelakanga. Ekomelanga et pas ba Nigérien, ba Ghanéen, ba Congolais, sauf pas Mindele. Et ça vraiment respecter. Mon senti Mindele qui n'a droit. Oh nous bati quel point qui n'a l'église na bangote. Ah donc yo bo qui l'église pour na bongo. Nga ki ma l'église on passe mon année ti bo saka na Nzambe. Saint-Esprit ko tindo te keno linga mutu. Il y a un pasteur qui va donc azana aucun bureau na mais abimi sur 2 verres à whisky maman ben na mela whisky tu as mené whisky bo solo là ni whisky na ye mana tranquille mais tranquille mais où t'es côté ya mais na lobby est talanga total les filles font la biso voilà na lobby les filles font la biso tiens pesa biso mbalé pardon les filles font la biso côte sa biso voilà côte sa biso mbalé pardon s'il te plaît total en nation. Ou bien va pasteur combien? Non, bien va pasteur t'es. Vous allez affecter parce que. Non, moi je te dis. Là, va chanter combien? Non, bien va chanter.
Devant l'Éternel des armées, le Dieu que je prie. Non, moi je suis dans la vérité. Je suis déjà un difficile. Très difficile. Bon, combien? Bon, je suis jamais sorti avec un pasteur. Je suis jamais sorti avec un chantre. Je ne sortirai jamais avec un chantre et je ne sortirai jamais avec un pasteur. Amen. Si je dois même me marier un jour, je ne me marierai jamais avec ces gens-là. Jamais na kokote ces gens-là jamais. Désolé, surtout ceux Dieu m'a dit, le Seigneur a dit, bien-aimé dans le Seigneur, je vois dans mon esprit. Nabi aventurier. Surtout, allez, tu vas veste. Dieu m'a dit. Dieu n'a rien dit. C'est les serpents qui parlent. Papa, Dieu n'a rien dit. Dieu n'a rien dit. Dieu n'a rien dit. Non, c'est l'expérience que j'ai vécue. Voilà. Moi, j'ai commencé avec Dieu, j'étais toute petite. Moi, je viens de Bima de base. Après, na combattu pas maman au langue. Après, j'ai quitté le combat spirituel. Donc, parce que il y avait des choses qui ne collaient pas. Ah bon? Na vision nanga, la façon que je voyais les choses, et j'en ai parlé avec le responsable du ministère. J'ai dit voilà, il y a ça, il faut arrêter ça parce que le mal arrive. Et j'avais prophétisé. En tout cas, le ministère combat spirituel, il y a beaucoup de choses à refaire. En fait, la vision de maman était bonne. Sortir des liens de famille, sortir dans Makambébélé. Bien. Non, sortir des liens de famille, ils bien. Parce que nous avons des liens. Famille, la famille, la famille, la réalité spirituelle, les combat spirituel, les bien. Mais après, au-delà. Exemple, si j'ai une mère qui est sorcière, je vais combattre l'esprit qui est dans ma mère. Mais non, parce que c'est ma mère. Mais est-ce que vous avez maman l'a tika jamais non en tout cas non na yokate maman le bake non muto azando maman la bino so azando kikima et non si Dieu te dit de fuir tu pars si Dieu t'a rien dit bah tu mingi ba osambia na comment ba comprendre une vision maman langité la maman elle était claire dans ses visions. OK. Yesora lobi likambabi la maman elle est seulement venue makamba lien ko sangisa ba mabala ben c'est qui se faisait rare mais après en tout cas, le ministère chrétien, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a simplement, j'ai beaucoup appris en tant que femme, hein, côté à ma maman et tout et tout. Très bien. Sinon, bon, tu évolues absolument, ok. On a un peu la réalité, c'est là qui est trop. Ah. Dans le combat spirituel. Il y a beaucoup de réalités après. Après, quand tu commences à avoir tes visions, tes révélations, j'ai quitté. Ok. Alors, tout sur le moment, c'est quoi? Émission aux Ongela parce que tout ça makamoto tout dans la deuxième émission tout ça là. Problème exactement, je suis là. Je suis là. Yo pesa ma prophétie belé pour na chef de l'État. La prophétie on est-ce que aux Ango wapi? En fait, moi de base Makamba Congo ça me regardait pas. Moi, j'ai grandi à Paris, j'ai vécu à Paris, j'ai vécu à Paris, au Colline, depuis Boumouana. Mon combo équipé, mais quand je priais, je voyais des choses. En 2023. L'émission vraiment. Et je me souviens, là, c'est là que j'ai commencé à voir un peu, expliquer ma vision dans un monde à Félix. C'est pour ça que Félix, il faut changer entourage. Coco, lundi, l'émission à Kala, 2022-2023, on avait prophétisé sur des choses qui devaient y arriver. Mais ma communion, donc, une équipe intercession, toujours bonne de la tante aussi, ça priait tant dans Kangamisu, ou non, la matoy, ou non, Mouna. Donc, nous sommes Mona, pour Félix, il y a un réseau Salama. Accord et Simbate, il n'y aura pas d'accord. Accord mon côté que Simba. Ils vont avancer. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est avec eux.
Oh. Nzambe azana Corneille Nanga. Nga Corneille Nanga, je connaissais même pas le monsieur. Une fois, Nzamba Corneille Nanga. Yoka, une fois, Vandi Nabi. Oh, pourquoi les gens parlent de Corneille Nanga? Monsieur là, à quoi ici Goma, Azoboma Kunana Goma, et Abomi Batebele, mais Seigneur, c'est qui ces messieurs qui tuent là-bas? Parle-moi un peu. N'a pas ta prière pour ça, n'a pas réponse, un jour. Nazoka, Corneille Nanga, c'est mon serviteur. Je suis avec lui. Ah, oui, j'ai entendu. J'en ai parlé. J'ai dit, mais Corneille Nanga, c'est les serviteurs de Dieu. J'ai commencé à savoir, qui est ce monsieur? Est-ce que vraiment Assa et Laranzambe? Oh oui, c'était un serviteur. Corneille Nanga, c'est un homme de Dieu. Dieu est avec lui. Et bon, Matabo Kita, Dieu est avec ces messieurs. Oui, oui, Nanga, Wana, le monsieur Nanga, Dieu est avec lui. Lui, il est la tête, non? Comme il est la tête. En fait, bref, pour le moment, c'est lui la tête. Il est devant. Donc, s'il est devant, tous ceux qui sont en train de faire, ça va marcher. Qui vous katange quoi? Na loba ki on katange quoi? Na ba ki on nyoso te ke kweya. Condamnation à Kabila. Peine de mort. C'est du théâtre. C'est du théâtre parce que tu ne peux pas condamner une personne que tu essaies de faire des négociations avec lui, c'est bête. Comment ça se fait que vous condamnez? Tu veux la paix, soit disons tu veux la paix, olingi batba bumba bananga balongwa bakende batika mboka et tout mais yo moko zawana ozotia condamnation. Comment ça condamner mutu? La personne qu'on doit condamner c'est pas Kabila, c'est Félix. Félix il tue au Congo. C'est Félix qui tue nos frères, qui tue nos mères, qui tue nos enfants, c'est Félix. C'est quel est le président qui va condamner? Entre Joseph Kabila et moi, je prends 10 000 fois Joseph Kabila. 100 fois même, je ne vais pas me cacher. Oui, je préfère Kabila que Félix. Quelle erreur que Kabila a fait. Il n'y a rien, je ne vois pas. Ma lame ou Félix, il fallait ça il fallait avancer la biso sociale. Avant, c'est la vie son environnement. Avant, c'est la vie son mboka. On lui demandait quoi? Le social. Les enfants doivent aller à l'école. Il doit payer les professeurs. Il doit payer les médecins. Il doit payer. Il a même abomi mboka moko, abomi l'armée. Kabila a payé ça mboka ndengeni. Azwa ki mboka la maboka Kabila ndengeni. Mutamba batiki yo robini. Moi déjà Moutamba, c'était du mascarade aussi parce qu'une personne comme Moutamba, soit disons condamné, il a volé quoi, entre parenthèses, mais il fallait pas condamner lourdement. Azana prison, Azana prison, résidence surveillée. C'est du n'importe quoi, c'est des âneries. Bon, ça on n'est pas bête. Démission à Caméré. Vaut mieux pour lui, c'est bien qu'il démissionne. C'est bien qu'il démissionne. Parce que ma baise à Libosson est coma. Moi, je suis très content qu'il démissionne. Ok. Et ça bien pour Naï, en tout cas, Azwapé recule. Je pense que c'est bien. C'est des conneries. C'est des conneries. Et là, on est éthique à la cause à la thé, éthique à la paix cause à la maté. Nous le refusons, nous le détruisons, nous le révoquons au nom de Jésus et Simbaté. Ah bon? Attendez, Simbaté. Niwezati. Sur le professeur de Roloba. En fait, on a une prophétie au Lobate parce que nous avons ça Lobaki. Et là, on a yebi. Congolais, nous surtout à Tchalamutunaï. Ce besoin c'est à Joseph Kabila, toi, Corneille Nanga. Liwana Bango Izati. Ces gens-là vont bel et bien avancer. Joseph Kabila il sera à Kinshasa avec Moïse Katumbi. À Kinshasa, na Corneille Nanga. Yemoro Baruzana, Mona Bon, à Kinshasa, vu à Kinshasa. Félix Abongamandi. Oh.
abongama parce que nenga zawana avanda te. Na bien yo ko sambela pa mokonzi mboka te. Na ko sambela pone te. Jamais. Ah mais non. Félix. Quelle méchanceté. Non, c'est pas la méchanceté. Je ne peux pas prier pour une personne que Dieu n'est pas avec lui. Pourquoi moi je dis Dieu n'est pas avec Félix. Non, mais Bible obito sambela pa mokonzi na biso mboka. Oui, non, azamo konzité. Spirituellement, il n'est plus président de la République. Et comme il milinga en fait. Félix c'est amis linga moto za souté gouvernement ezokoya milité bazate donc yo pena étant prophétesse sur ensemble pour mon konzambo non ensemble pour la mokonzambo kate parce que ya za na mawana biso pardon ana mboka na ngata za ma nation na ngate na ressemble pour na été ye moka ça la repentance akanga bana na ye akanga mwasi na ye akanga gouvernement ne mobimba ba kende parce que o ekoya et a grave pour na ye. Un message des années, moi je n'ai rien à... Non, pour exemple, on a été, on viole nos mamans, Félix, ils sont maintenant Félix, ça y est, le bel makamba viol. Bazo violé ba maman, kuna na makala, bis association nanga, Esther Emmanuel Fondation, ban et belé, mike bazan ba VR, bazan ba syphilis, bazan ba chlamydia, Kinshasa César Kozika, moi j'ai jamais été au Congo, mais bateau bazan kuna, bazo pesa makamba belé. Qu'est-ce que Félix fait pour nous? N'a ressemble à Ponetin, n'a ressemble na akende. Nazo sambela nde bakanga ye basambisa ye azongisa biso mbongo bazo yiba wana. C'est ça ma prière, je vais prier pour lui. Pourquoi? Tant qu'on a qui nomination il y a Grâce Coutinho yo le bakinini moi na quand même il y a Moussa Nzambe lokola yo et puis mon père Moussa Nzambe. Oui, j'ai béni l'Éternel pour elle, mais elle doit faire très attention parce que c'est un terrain très glissant. Là où elle est hein. Personnellement, c'est une grâce, elle prêche, c'est bien. Elle est là, de toute façon, Nzambe Moutako Misamutu. Ate ezalaki na canal moko boye salamaki, ezalaki demande moko boye Félix a acceptaki, mais après il faut se dire aussi que elle est là, elle est en train d'apprendre, Batikaya apprendre. On apprend toujours. Moi je suis très contente pour elle. Mais elle est tellement très glissante, il faut qu'elle fasse très attention. OK. C'est tout. Alors, mais quand on connaît biso, les lots pour nous, nous avons la makambo mboka na biso kende. Est-ce que changement vous allez pena na mboka na biso? Changement exactement Félix Olongwa tant okende. Sur côté. OK. Réalisons que ça biso photo, il y a maman Fifi Masuka, oui bien. Eh bien, nayo kakaye. Oui, Nayo Kakaye, bon, moi je la connais pas, Nayo Kakaye, il paraît-il, Azotonga, malgré Kazamouyi, il n'y a pas Ibaka. Si, bon, tous ce sont des voleurs. Si, c'est une. Oui, Toboïté, mais il paraît-il, la salle et la Félix, faux boulot. Donc, je sais pas, hein, entre parenthèses, mais n'empêche que. Malgré Azoïba, mais Aotonga, je la félicite quand même. Parce que Félix Azoïba. Mais vous avez quand même la bateau, quand même, l'esprit Aotonga. Oui, Azan l'esprit Wana Aotonga. Et on a le but, j'ai béni l'Éternel parce qu'Azotonga, malgré que Azolia, Amazotonga. Ça, c'est très bien. Alors, à faire un concert, il y a Nzambe. Est-ce que c'est normal, le concert en Nzambe, droit d'entrée là? Concert en Nzambe fait un angle gratuit. Est-ce que tout le monde a pas fait? C'est un commerce. C'est un commerce. Michel Chrétien, yo ndimaka. Pour le moment, on a un Eh? Azate? Maman Chabani à l'époque, maman Laure, Omoni, je suis encore sur le but qui ne sont musica, tous les non, bana Mickey, couple Bouloba, tous ces gens-là. Mais on a vraiment un concert, on a vraiment créé. Bon, la radio, ça va beaucoup, mais c'est quoi, toi, comme ça, Nzambe, toi, ça, qui m'attend, reste ok. Attends, on a presque un souka pour tout ça. Mais ça, nous avons lancé les lots pour tenir sur Borland Bisso, au Borland d'émission. Ce que je veux dire, c'est que en ce moment, je suis sur mon pays. Il faut intercéder pour notre pays. Tant que Kito bonde la ponamboka. Bonde la ponamboka na yo, pona Félix a kende rapidement possible. Nous avons simba moté mané pour na bagarre ici là, parce que tant que yo na pouvoir, bananga bako avancer, bako continuer. Après guerre, ils a bien été, liwe ezali,
makambe belé ezali. Comme biso nde toza boye, toza bana Congo, to bondi la pona mboka, to telema pona mboka la biso. But batu mingi, bazo espérer un changement. Le changement, si vous voulez un changement, soutenez bato bazo même la bino changement. So lingi makambe bonga, yo moko fofo telema, tozar na ba téléphone, sala ba live, lobela mboka na yo, ce qu'on organiser ba marche, sala marche. Sozana Simananga, Bondela Ponananga Kendeliboso. Et je viens aussi parler à tous les serviteurs de Dieu. Vous êtes des serviteurs de Dieu, certes. Dieu ne se répand pas de ses dons, malgré que vous tenez non, ça c'est la vérité. Mais ne venez pas nous raconter des balivernes, Bozer Koko Sabi, son Zamba Lobi, parce que Zamba Lobi te. Zamba Lobi te, ko, bananga bakokufa, mutakokufa zate. Parce que Barozala Barona Congo. Donc, Botika Koko Sabiso, Bolia Nabino Bambongo, Bolia Nabino Obazo Pe Sabino, mais Soko Lie Vandano Nie, Beta Maso, ne viens pas nous mentir ici parce que Batebele, Bakomiye, Kokufa, Kabila Kokufa, Biso A, Tozo Zika, non, Batimina Congo Baolo Babongwe. Il a dit non, il n'y a rien, je vous rassure, Moutarokufa Zate. Ce qui est allé total dans les années à venir, qu'on a toyébité, mais le Congo et j'ai pris pour ça. Nous voulons un changement parce que le Congo est riche, mais les gens sont coincés, la vie au Congo, c'est surtout Kinshasa, c'est laisse tomber. C'est ça qui nous touche un peu plus. Voilà, tout aussi ça. C'est quoi tout talana. Ok. Talané. N'est-ce pas au Ibisingaï que Bassi Bamonara passe pas pasteur? Oui, c'est vrai. N'est-ce pas au Ibisingaï que pasteur ba nyokola Bassi à Kosakanate? Et belé. N'est-ce pas au Ibisingaï que Bassi et pasteur nakati ya ba église? Nakati église aza pour son soka bimi libanda baza très dangereux. Eh, makasi. Même dans le bureau, j'ai une amie à sa chantre qui m'a en église, un pasteur renommé à Bengue na bureau. Le pasteur lui demande de faire une fellation. Est-ce que c'est normal? Il faut tout ça à l'église na biso. Donc, passer à Balthazar. Eh, bazebele, on a coûté au sakanate, balingi zoto. Pasteur Alingin Zoto na whisky, ça c'est la sorcellerie. Alingo moi ça qui to côté, moi ça na taïta ça na ba hein, parti bien là, balingo moi na bon côté, ça ce sont des baltas, na pofo na kutu ba païen ke bango ouais. N'est-ce pas singa que na poto wa église ya malonga exact. Kanisa bien. Église catholique. N'est-ce pas singa que na poto wa vrai pasteur azate. Té azate. Ba ebanité en tout cas. N'est-ce pas que le pasteur baza batoba kisi makasi? Makasi, bisimba simba, batalisman mabe, ba fétichisme mabe. N'est-ce pas que le pasteur baza ba écobiste? Mais c'est leur domaine. Hein? Leur domaine. Écobona, c'est leur domaine. Tout ici. Merci Fiaya. On peut s'en botter. Na pesi mboto na ba nyos ba congolais nyos surtout na pesi vraiment mbote na Vanessa Belle Damonzolo mon assistante personnelle. Na pesi mbote à toutes les personnes qui sont en train de se lever pour la RDC. Na pesi mbote na batu nyos a Goma. Na pesi mbote, force à vous, nous sommes tous ensemble. Na pesi mbote pe na Bishop national, na pesi mbote na batu nyos bazo soutenir lutte pour que le Congo puisse avoir un changement. Et nous sommes tous ensemble. Tous ici. Ah, merci, papa. Quel malam, moi. Ah. Quel malam. Merci. Zambote. Quel malam, moi. Merci. Non, on va la cima, ok? Ok, non, allez, tout le bel vie. Bye bye. bazokitisa baplan jour tolobela vie tolobela toujours vie yango tu as progressaki ya 25 kilos tolobela vie toujours
Voilà, tous en orphelinat. Tout petit cadeau pour vous autres. Tout petit que là, on a pu soit orphelin. Toujours tout le la vie, on a sur la vie à battre. Toujours le toujours vie. Petit bateau bimisa, on va plat. Voilà, ça va secret, je dis. Damas. On va soso kita, soso akato kita. Les gars, de la vie, toujours en forme. Mon retour au mois de mai, maman, action. Alors, biso ezali orphelinat tozali na bana oyo bakufela baboti na bana oyo baboti basumbola babwaka na balabala nde bana oyo eza na bango awa kolia na bango kolata na bango eza bato abona tokoli te ndenge wana bazotanga mpe na bato abona tokoli te moto motema nde motutisama ndenge wana siko ozwa bango bonsoir bana on est dans la balabala te tozwaka bana bongo te bana oyo liboso toza kozwa ndenge wana mais kozala biso baproblème ebele po okomi leta ye moko azoya kotikela biso bana lokola affaire sociale lokola la police okotimona na nzela aye kotikela biso siko na difficulté nini ezala nango ebokutana nango ndenge boelevaka bana na mosala oyo yaya eza na makambo ebele tokutana nango mona koki kozala kosi asali likambo moko elinga bakosike na bunduke bapara bakufi ntango parent koyaka koyeba teke bato oyo basalilinga bolamu komona ingratitude eza komona epa na bango mingi kolobela biso n'importe quoi ya mibale ezali kolia na bango oyo ezalaka mpe na pokoso mingi oyo ndenge motu kolobaka ezalaka bato mais soki ke nzambe akuti bango motema te yantuka eza pasi lokola eza lisanga ya kristo eza atutaka motema kaka moto ata butu omonaka eloko babino mosala wana esi bozali esi babénévole toloba eza bongo mpa ndenge motu puisque dès tozotravaille awa soki osepeli mpo komona mama ye moko promotrice okomona ye tozotravaille awa toza na salaire te ndenge oyebo soki mama ozwa boyo opesa batravailleur nde tozomona na façon ok bongo bana soki neti mwana beli ezala ndeni
mpona kote ya mwana soki abeli eza na ONG moko ya baitalien nova ye kaka ndenge tosunga mpona kote wana mwana soki abeli okei na hôpital moko bayokana na bango bana basusu wana. Est-ce que tout le monde a pu bana tout na bango te kote epai ya bana bapesi bino mpe mbote te bana bapesa bino mbote kozala pe sengo makasi. Merci beaucoup. Nzambe apambola bino mosala bosala. Amen papa na ngai na bino mpe ndenge bozosunga biso nzambe apambola bino. Merci beaucoup. Merci. Parce que poto gagner ta mon que na pas maman na maman. Comme vous le voir. D'accord. Merci. Ah oui. Voilà là, il dit là c'est. C'est bien là, il dit là c'est. Il n'y a pas de problème. Bonne maman, ça va. Bonjour. En fait, biso to nga en France. Nayaki awa, normalement fallait pe to tia moi to pesa moi sukali moi lipa. Et on to me magi moi don awa na final la bino. Et puis tout le monde a bino tout na bino pe moi quelques questions par rapport à l'évolution d'engue vous salaka moi ba difficulté au tana nango pour en fait nga dans l'association et puis dans la chaîne YouTube to bengi to de la ville de Hollande biso pe ba Hollande biso partout batabité malam pe bazali peut-être oui que linga pe ba participer na projet ya kosunga parce que c'est pas facile. Alors vous en avez bandé ni là. Merci beaucoup. Zo micro maman Simba oyo voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment la bien que ya mablo. Merci. Na kombo na Yesu. Amen. Ko uzali azalite. Pona ko mohimbo na ko lakisamo que na koma nisika bana oyo bazali bana basangi bapara. Na kutana na bango pona na posa pela sunga bango. Ezali azalite. Bano bazali awa bazali bana bauta boka leta. Na saka bana barabara te. Bauta boka leta po bazala sécurité moko malamu. Pote soko lobite ozwa na balibanda abana sika bakuta yedite yokosiba problème. De bana bauta kama boka leta. 24 commune. Ayaka na bango. Amusi wa policier bakata bango na butu. Amusi wa para baleni abana bakikutika boka leta. Mwa soko bazali awa. Ndamo ko mama fana pande na sali siko. Na sali 31. Amusaro. Yango boko la kabana. Boko la kabana. Likantia zo yango. Bon. Nza uta kapa nzambe. Oto senaka nzambe kwa pesaka. Ngai na zaki pa Maria. Pasi ya soda na zaki kapiteni. Na lobaka na biso ki ndana mobana nga nzambe akabuli biso jamais na bala mangu na sala nzambe. Tangu pe tuku te okabwana na sengi pa nzambe nsala we kopesa losi na kasala. Na kusenga nga pa nzambe ko ya losambo nanga. Na mondika mko pe bana baye sengi wana zabu kateli na lembo. Baye sengi. Oh mama tuzana mchara mama tuzana shika kupanda te. Eka pana. Botu natari sikola loba nzambe tumatia kabisa. Nzamba koena loleni. Ayamba ka bango. Na pande si bango. Après na ko na bango na boka le tatara bango ndenge baye. Ta baye go baye. Ta kite batiki banda ko ile. Ta baye para to ba ezabi shema kanga batindi bango. Yamba bango. Toko sala ka lettre moko ngarte provisoire. Ya musu aparana bango komona. Na tangu na yamba kibana wana. Ndezi bera musara ho banda kawa. OK. Bana roba yeshe, roba yote. Na zaki lokatela bizana. Sugo kusinga musara, lukape place ba banda na bana. Ba lokatela bo na kokatela ko kwa mfuba likite ba binga bana bazaba ndoki. Isabe pe alala kate. Ndio na masimu kwa mleto ziko. Tuzo shambe ya no place moko.
tosambe ne place moko mobanda alobi namoni mama azala mosaba wa kitoko na ndenge mpe alabi biso mpe efana sombela sika atokande asomberaki ngala ntango asombi atongi na sika asali wana apres nabandi kolela sikoyo na baambasade tosa bayi kokolela bana babandi koya balebisaka te eza nautaki na bango mpona 15 ti mosala ekontinue kolelaka mpa nzambe mpe naboka bango na kati ya lisamba ya binzambe so bamosala opesinga ondile ngai kamba ngai kamba mpe motema ya bato kamba mpe bakonzi ya mboka bakokosinga mpe bana nde omoni mosala ezokende mpona nini te ngai moko motema ya mama nazwi bango lokola bana nga na boti nazo kobokola bango kwa bana nga na boti mais bato ebele baakizaka na kati ote mawa bato ebele baakizaka bana oyo les enfants de la rue nde tolobaka bato ebele baakizaka bango ke baza bandoki baza sikoyo bogéraka na bango nyonso ndenge bon na bana yebiso nga be nakamaka bango na président na bondeli nasomaki na priere mpe nakamaka bango ka na kati ya priere ata mwana yo boti lelo oyo bakobetela ntoto ndenge moko na bana ntango bazwi koya soki okamati makabati ndeko ti liboso atuka ovanda na bango te okoka kosala mosala te ntango baye na tie bango na kati ya bakonde babinzani mokano na yo ndenge olobaki te bana sala mosala oyo bana ndenge bakomi awa experience ya mabe kati na bango ezala onga de juge ndenge bazali awa nabengaka bango kondoki te nabengaka bango nini te nakawaki mpo bana na nde nakamaka bango na priere oyo namoni eza na esprit eza mabe basala nzambe bayaka mpe awa baya kokama ngo na priere nabi mwana oyo eza nde eza malamu te paster batutiango kati na bonge ti mwana akoma mpe lokola azali bamosi basi batanga babima eza deja na bandako na bango bakomi na bana 3 bakomi na bana oui na balisa mpe nabalisa mpe musu awuti kobota apres une semaine apesi kombo na ngai oyo nazalaka bagi monite apesinga mpe bagi monite félicitations merci beaucoup ya mibali mpe bazali bakomi na bana 6 na kati na mosala alors lelo sikoyo toloba okomi na bana ofait oza na bana combien awa naza na 96 donc 96 96 oyo naza na bango nde bana babimaka badifficulté nini ezalaka oyo bokutana nango difficulté makasi parce que bato mosusu balanda biso bazala na besoin mpe ta mosusu bameka kosunga alors tosola makasi omoni te baza bato mwana ozali na kati na ndako soki ovandisi kaka bo nayele te nini te akokoma nano ntete osalanga batanga difficulté siko ezali kotea kotanga koko kotanga kolia oyo moto atushe motema na ye aye mpona mwasaki moko alosala tiki bazolia kasi ekole papa moko asa akufa mpe na motema ya nzambe atushaki yalu mama nazoloka kopesa ye mpe apesaki ngai arete mama luka ata awa lebana atangisa bana oyo nakoko naza na ekole sina mpe nazwa bana natangisa bango kosimba te kasi yo moko lokola aza mosala ya yo so otangisi bana wana na bani nzambe akotia maboko nde napunguli plasi moko ya ekole natotangisa bango sikoyo awa lopango na ngai kasi ekole lopango na ngai te nalewaka plasi wana baprofesseur po afutama baenseignant po afutama nde difficulté na yango makasi kote wana nafuta ndako afait de mo naluka ke so baenseignant po bazwa ata ma moke kote wana atuka papa epesanga difficulté moko makasi koleka po bana batangaka kaka nazali kote asia babimisinga mpona nini ngongo eza te moko mpe asali makasi alima nazwi kasi ye moko luka nde ya kofuta ndako bazotanga sandesi luka mbongo kofuta sandesi luka banseignant nde difficulté makasi oyo naza na en tout cas merci maman moi tozwa yo mingi eza te merci vraiment nzambe apambola yo bandeko bozolanda biso
Batamité à Malam, je crois que vous allez partout. Tout le Belavi Moussa Nabiso Yango. On est sur place Awa, en Félina. Mon thème, maman Nabiso Azanango. Ça me thème, mon thème, je sais, Batuni Soufou Bazanango. Congolais, c'est comme un thème. Bano Nyoso, Mounio, Banana Yeti. Bano Bazana Nzela, les Bakomi Banana Yeti. Yo pe soko zo fardo wana ya kosunga ça dit to sunga naka. Maman merci beaucoup biso to tiki yo to ke pe to pesa bana mbote. En tout cas merci. Zamba pambola on a si to le kaliso so biso na banzi moi j'étais comme ma famille zatawa mais famille bayaka famille nanga ba le kaka awa à travers bangonde senga penga penalika. Merci. Voilà donc na assure les exemples à suivre tu me soupe na si ba Rolanda biso to ba pe ko ya biso to la chaîne to za suivi makasi na diaspora là sur ta diaspora mutema bango et tout ça ba ko benga biso et puis to ko mama bango a je me souviens des moments pour tout ça ata bozala na libanja mboka boka chaque mboka na bino activité za makasi bana na bino bandeke na bino bandeka bino bazana activité sonda bazo songa bango bosunga pe mboka na bino ndenge centre charia bando leba okoma pe na mboka bino soko bakoni malamu soko batangi malamu bakoma pe tu soko batangi malamu te bakoma pe ngene right les soucis na za ka lelo pe bakoma pe batu bazala pe na bandako na bango lokola ngati mama na bango ngai natanga mama te na bana na sa mariage lokola nzambe akabula tulisinga na bino nzambe nasala miso nzambe pe andimi na wasala na kolinga pe bana oyo lelo bakoma pe bavayu te bakolo bakuluna te bakrime te bakoma pe batu o bakokosenga mboka na biso. Amen. Là, ce qu'on a commis, donc quand ça vient à Zamora Congo. Si. Donc quand ça vient à quoi la santé. Ça a quoi la santé. Mais ça il s'appelle dans le corps la santé. Si on a foutu, n'a pas de bas. Les agents sociaux dans la famille, quand on s'est dit, on a touché mon thème là. Partout dans un le thème à Bolingo, le thème monnaie, n'a pas de bas le corps comme un bateau. Et j'ai soir les quatre bas. Amen. En tout cas, la pêche, merci, nous la vie. Et j'ai embarrassé tout. Jamais. Tegoyal si maman tegoyal. Quand nous avons eu tout vent de soir tout sur la lisusu. Merci. On attend que les assous plus lisusu. Ça na banda qui ça na jeune maman. Na ko mo ko kana musa. Musa voilà. Na na kana bango, na kana bango. On ko carte bango. C'est que là makambo belé ya vie yango. Secret. Ya makambo belé ya réussite. Il y a protection, il y a makambo belé la vie yango. Donc les pamboli baluka voilà, bénédiction baluka ba croiser na bokote. Maman merci beaucoup pour cette relais là aussi. Merci beaucoup maman. Voilà, merci. Merci beaucoup maman. Nzambazana yo. Voilà, elle est venue. Merci beaucoup.
Voilà, awa bazo sambela. Comme vous Amen. Ouais. Mbote na bino. Boza malamu hein? Ngai naza papa na bino. Ngai pe kotala bino ndenge batu misuba ka kotala bino. Lelo na osenga na bino ezaka ya liboso. Ya liboso ezali losambo. Ya mibale ezali discipline. Il faut respecter batu oyo bazana bino awa. Batu baza ko encadrer bino. Eza facilité bino mo boyebi bisika bo wuti. Mais awa bokomi lokola bana tata moko. Bitumba ezala te entre bino. Koswana ezala te. Bolingana entre bino. Et mingi vraiment bolinga baboti na bino oyo bozana bango awa. Boyete? Boyete? Voilà. Allez, moko nana loba. Yo yaka. Ah, yo na moni okambi prière. Yo komro nani? Dieu merci. Dieu merci. Yo za âge 14 ans. 14 ans. Ça fait combien de temps ça? Bamboula boni za. Oui bisouté. Nous vous mettez. Ah le grandé ni ça va. Yo vous êtes discipliné, vous êtes poli. Hein? Dans la classe. Okay. Merci beaucoup, Dieu merci. Vous mettez à dire merci, mon beaucoup. Nani mswa lingaloba. Yaka. Bonjour. Yo comment Jean. Comment Jean? Vous avez un boulot combien? Hein? 9 ans? Oh, 9 ans. Ah, Bamboula combien salia? Au milieu, hein? Ah, baza gentil, hein? Bamba bino bien. Ah, siko okosenga nini pa nzambe pona bato bayamba bino. Oyebisa nzambe nini pona bato bayamba bino. Merci beaucoup nzamba pambola bien bato emi ya koleka. Nzamba pambola bango bakse bango ya koleka, hein? OK, merci beaucoup Jean. Wa boule ta Jean maboko. Mwana mwasi mo to ani besoin pour aussi ça. Mwana mwasi mo kaka. Bazo rasoni. Mwana mwasi wa lobazade. Suza. Nani? Yaka. Voilà. Aïe. Bonjour. Kumburu nani? Lina. Hein? Lina, vous avez un boulot combien? Vous avez un boulot boni. Osali mbula combien? Oumelia hein? Ah, vous êtes gentil, vous êtes bien. Oui. Vous êtes très bien hein? Oui. Mais vous son sabaninga telina. Osonaka. Koson sabaninga te kolina. Obunda kapeo. Hein? Foni obunda kalina. Obunda kalina. Kobunda tena baninga, hein? Osambelaka? OK, websa nzambe ni pona vie na websa nzambe ni. Websa nzambe na koma mtamunene nsho. Na banda posungo batu bozaka. Ogi lina obi websa nzambe je vois comme mtu munene asunga be batu bazanga. Lina nzamba pambo nzamba ko sa prière. Bo beta lina maboko. Bon merci. Voilà, en tout cas merci na binonga na kei na tikibino. To wana otala bino boye. Na sengi na bino bani bitumba te, boswana kapete,
respect, boto sabato bazala liboso na bino. Boyokani, toyokani? Toyokani? Merci beaucoup. Allez, bye bye. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Voilà prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Feu! Feu!